Marshall. Tout ce qui nous envoie donc camion yai ya kuangola zimani sina course d'anniversaire va pont Marshall. Et vraiment net lanceur tatu. Vraiment ba bo. Kamuntu ko moneke. Bo vraiment oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges. Moto ya MDG TV mafuta sika ezolinga obilo mère d'Orcas la grande dame mais kaka neto mesana opesa bino basango pe opesa conseil nzambe apambolela ngai bino ba merveille ba joyeux Noël ba bonne année bo fete kati na bunkolo kati na nzambe kimia mokonzi ezala na bino ba bonne chose kimia na mabota nzambe apambola to banembula to silisi ebele bazungu te na yo zwi e na ondima kokota na 2023 na kombo na Yesu yo zolanda ngo zoka ngai nazo souhaité bambula sika parce que na ondima ki au moins en 2023 kufa eza musika na opelongwa na ndako au nom de Jésus bande ko sango lelo ezali ebele na si boka isango ya accident mo esami na pont Maréchal mutuka moko ya monene bo ba mituka minene memaka banzete banene comment on appelle ça encore Kombo kimingai mutuka mo vraiment remorque voilà remorque moko ya monene s'il vous plaît tondi banzete et bande koya pour Maréchal croisement il paraîtrait na deux voitures et là au moins ndengwana mituka ezaki ebele na ebite mibale to plus parce que plus le bande na de n'est-ce pas donc ekoza mibale to comme ekozala plus bande ko babolingo remorque enifuna mituka wana mituka koti na si ya remorque ya mawa ya kokamwa ya pasi ezake façon mituka ne fuki bandeko na ngai ata linzaka ya muto emonana te. Il y avait des gens à l'intérieur y compris ba chauffeur ya ba mituka wana na bato bango bandeko mema bandeko ata linzaka emonana te. Donc enie fuki ndekande bozoyoka kombo ya ko nie fuka na se ya remorque et fini. Les amis na mona ba accident na yoka ba accident mais oyoyo je sais pas. To tshela bino ba image to sale forto to épargner bino ba oyo peut-être oza trop sensible parce que YouTube alingaka makila te, YouTube alingaka moto te, YouTube alingaka mutakala te, YouTube il y a de ces images là bato ba na YouTube bayebi toko chatter sinon on aura des problèmes pour bloquer chaîne et consorts. Donc vivez ba image oyo et ça dit mawa et ça dit pas si les gens sont morts. Imaginez banda kuna bango misu bando voyager, je sais pas. Misu na petit ezali bando beta tour na ebité mais bat ba ebika ke no ba kei ba kozonga. Malheureusement mes frères et sœurs batu bazongi te babelité excusez-moi kakabouye les gens sont sortis et ne sont plus revenus à la maison. Ils sont morts. Et quelle mort! Au lieu moro tragique bandeko il y a un niveau que bazo ate loko moko ba retrouver te à part makila. Donc na ebité na comment na façon mitukane finaneli na ndimite ba reconnaître bibembe. Va reconnaître bilonga bibembe. Donc c'est compliqué au fait, c'est compliqué. Sote kopé sa sango. Donc l'état il faut tala makambo. Sote kopé sa sango. Ezakande tozo cessete koloba na baike sortez de la distraction. Fin année pour na ko préparer mbula sika monde spirituel et un monde à sentimenté.
ngambo ya Satana, ils prennent vraiment du temps pour préparer pour na okota na mbula sika. Pouvoir bandeko nanga evandaka na makila. Pouvoir ezala ya ngambo ya Satana, ezala ya ngambo ya Nzambe. Différence eza ke ya ngambo ya Nzambe makila etanga une fois. Yesu akufa ne kulusu. La Bible est claire par rapport à ce sujet. Asopa makila eza elongo ya ba oyo ya ye. Na ngambo ya Satana, comme le diable ne fait que couper Dieu mais à mal, yakuna eza ke makila wana il faut esopanaka er nyonso parce que makila Yesu ezaki samoko ezaki parfait. Ezaki sacrifice Nzambe accepta par rapport à perfection nango. Yango bomoni na tango kala bangombe bataba bandako bomma pona ba masumu ezaki capable te ya couvrir masumu. Yango fallait sacrifice parfait ezala pona couvrir masumu pe ko bikisa bato. Et Yesu asopa ya ye comme ezala parfait, Nzambe acceptant une fois pour toutes. Mouton ndimeli Yesu, tu n'as plus besoin de verser le sang. Tout ce que tu as à faire, yakobele la kamakila wana ya Yesu. Nangonga nyonso, mikolo nyonso, na makambo nyonso, po peso elonga. Mais par contre, chez l'ennemi, makila il faut sopana er nyonso. Parce que pouvoir evandi na makila, pouvoir ba chrétien evandi na makila. Elonga bokonzi nyonso. De la part de l'ennemi, evandi na makila, mais makila oyaye, puisque yaye makila muto ya parfaité. Puisque yaye azape oya azawana tatawana, na ngotanga trop kombo na yete, ya sala toujours mamba mabe. Donc, kuna il faut makile sopana er nyonso. Donc, pour qu'on renouveler ba alliance, pour qu'on mata pouvoir, pour qu'on voit malisusu, qu'on mata ba grade et consort, il faut makile sopanaka. Et mbula sika ba prépara kango. Et ça, il y a un bande qu'on a vu, il faut aux la spirituel. Toi qui te dis chrétien, enfant de Dieu, il faut que aux la connaissance, il y a un monde spirituel, c'est très important. Parce que ça, ma mobile et chaparabi sotoye bakati. Ba si les sarambula na ba sacrifice, pe ba prépara kango pour na kokota ngo na ba sacrifice. Oka mwana nzamba sisi mbula zo pambola nzambe abatelier ake réveillon. Pour kota mbula sika, action de grâce, to sacrifice, oh yeke opesa Nzambe merci, aza komema 5 livres, 5 euros na enveloppe, et 500 francs, mais aza na mbongo. Ya kosomba bilamba ya cher, ya kosomba ba cadeau, ya kotinda na kisasa, pona ye moko, mais pona koya koloba merci pa na Nzambo abateli a épargné na ba accident tel que ya boye. Bato ba kufuna, tu crois que tu étais meilleur que? Non, non, ya opesa Nzambe 5 livres. Dans enveloppe, 10 livres dans enveloppe, 20 livres dans enveloppe. Bande Ronangai, lorsqu'il s'agit du sacrifice, et il s'agit de ma il faut faire très attention. Donc, yo ozo kocha balobaranini. Ozo comparer topé, ozo ko lingale nazo bate na lingala na olobangondeni. En fait, tu ne vaux pas 5 francs, 10 francs, je sais pas, 5 livres, 10 euros, na évité. La vie est précise, hein? La vie est sacrée. L'Éternel te prête vie, te préserve, t'épargne. Et na mambo motindo na motindo, ebele balali balamukite, misu babimaki ne bomotu botu komona mutu genie funi akufia kei. Et toi tu as envie pour aller dire merci à Dieu, ozo memelanzambe 20 livres en enveloppe. O memelanzambe 5 euros sur 10 euros. Pour le bané merci na mbula mobimba batelio na banana yo. Tamsol mole kambeka na famille. Menza ba épargné yo. Les amis, plus ou moins 2 ans passés. Nabosa na vision en ate. Bande on a mi mona na etumbelo. Na mi mona na etumbelo. Je vois une vision. Na mi moni na etumbelo. Do fallait penza ba griller ngako. Na comprendre un phénomène en ate. Na mona maboko. Na mona maboko moi minene. Et ya elongolanga na etumbelo. Wana nzambe. Siko yo peta mususu, ozaki mutole kane tumbelo ane o. Le Seigneur t'épargne. Et puis tu vas réveiller le matin, les 31, tu vas aller au réveillon ou encore peut-être au Keneno pété, mais tu es chrétien et tu sais que c'est Dieu qui t'a protégé, qui t'a gardé. Même pas un signe à remerciement, même pas sacrifice, même pas l'homme beaucoup, peut-être il y a valeur au lobata parce que Dieu est représenté par ses serviteurs. Dieu est représenté par son œuvre,
Tant oyoka liloba nzambe oyeba que c'est Dieu qui te parle. Tant mosala nzambe apambola ko asambelaka mpona omona loboko ya nzambe oyeba que c'est la main de Dieu. Sikoyo tu peux pas aller à l'église osali mbeka moko boya motu otie na enveloppe efuta ta sale to pe pasteur ali ata. Il n'y a pas de péché dans ça. Na onzamba sali. Bref, bandeko, fin année, début année, ba sacrifice salemaka. Toyebi yango africain nyonso même au sambe la kate, toyebi kezalaka bongo les gens meurent. Ouais, bizarrement, baliwa moko tragique, neti auto mona. Et raison pour laquelle tu as reçu l'émission les sous encore une fois de plus pour nous yebisa bandeko que bima na distraction. Bima na distraction parce que okufa lokola taba. Okufa lokola meme oleka mbeka ya bonane. Toyoka kana ba témoignage tambo okanga bana bandoki na famille na bino soki wapi ono. Biso ba to bomara ya Robert. Biso ba to bomara ya Marceline. Biso ba to tindela ya mopepe wana abima. Malgré ça na poto comme ça na coin mutuka na biso nde ba to bomisaki yango. Tango ya olinga katisa. Amona ngote e otombola ye. Donc toyoka ba biloko wana ebele. Avant et comme mon frère, ma soeur, bima la distraction. Réveille-toi. Et sois concentré. Luke lo nyanzambe, senga grâce, protection nzambe, a épargné. Souvenons-nous de la prière de Jésus. La prière de notre Père Christ nous a enseigné comment prier. Na fait un loba, délivre-nous du mal. Tu dois demander la délivrance du mal. Par rapport à tout plan de l'ennemi Satan contre ta vie. Oui, très important. Il faut prier, mes frères et sœurs. Et il faut savoir prier. Parce que prier est un art. Et l'art, on l'apprend. Il faut y avoir tu dois prier en fonction de la parole de Dieu. C'était ça. Sortez de la distraction, mes frères et sœurs. Soyez concentrés. Et surtout, cherchez la face de Dieu. Tu as tout intérêt d'accepter Christ dans ta vie. Pourquoi? Simplement parce que si tu as battu la Bible, tu as la pamba. Kozana yesu ezo rassurer yo. Kozana yesu ezo peso assurance. O vivre vie o nzamba destina yo et so kufi ke na kimia. Kozana yesu malheureusement o revivre tes vie o nzamba destina parce que plan na ye pona yo eza bonheur na paix. Malheureusement sans Jésus tu vas taper à côté. Non seulement ça, quand tu meurs là, après la mort il y a une vie. Et cette vie-là dépend de la manière dont l'homme a vécu sous le soleil. Le fait que toi tu ne veux pas Jésus étant vivant, tu n'iras pas au repos. Tu iras dans les lieux des tourments. C'est noir et blanc dans la parole de Dieu. Donc tu as tout intérêt de recevoir Christ. Rassure-toi que la relation na yona yeza malamu. Parce que vous avez un Nzambe. Mais un moment tambo de desali que yona ebo bibana. Yane si mama na papa na mwana na ndaku. Mwana mwa zoto sa papa ta zobanga papa te. Papa ozane semonete. Ba ozape ba oleka na nzela. Ba betani kara. Papa ana kanda. Topa ane semote. Mais atikali toujours mwana ne. Faut vraiment qu'on bondi ça. Parce que kukufa na ba eta wana c'est très dangereux. Examinez-vous vous-même, dit l'apôtre Paul, pour savoir si vous êtes dans la foi. C'était ça mon quête aux nango. Encore une fois de plus, meilleur V. Bible zolo former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet car l'Éternel est avec nous. Na bon de la pona fidèle nyonso ya chaîne na biso, landara biso ya MDGD TV. Projet nyonso plan nyonso moyeni contre toi ils annulent sans effet. Par le sang de Jésus et en vertu du pouvoir de l'autorité qui m'a été léguée, tant enfant de Dieu, j'annule et je condamne cela. Que la paix du Seigneur règne dans vos vies, que le Seigneur vous garde et vous épargne, vous délivre, vous protège. Au nom de Jésus. Partagez, likez surtout, commentez. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'avez pas abonné, laissez-moi un petit commentaire. Ceux qui ont dérangé. Au cas contraire, problème t'es aimé, partagez surtout, abonnez-vous. Activez la cloche pour ne rien rater. Quant à moi, dans mon numéro Balasima, de bonnes choses, fait tikitoko, na lingi bino mingi. Merci beaucoup. Mbanza matadi vers Marshall.
En tout cas, remorque camion Angola, et tout qui du côté en direction qui nous envoie et tout ça vous tout coup matati. En tout cas, Wiesman sa course vers le pont Marchal. Si ça nata camion c'est tout ça taxi. Voilà. Donc il y a quand même mort d'homme. Il y a certains corps jusque là donc nous sommes là vers le pont Marchal. Tout ce qui nous envoie en tout cas man pour ça. Voilà comment camion pan. Mwana bamisu baza na se wana donc betu kumbenda panza lotimona kunenti kune ya bana bamosi bakeni mukati batatu ngudi yao wele suba mboki bana basidi babatatu mukamyo ebakiya bankaka kamyo wizi Marchal butuki kinzambo ete donc camion yayi ya kuangola zimani sina course dans l'hiver pont Marchal et vraiment net lancers tatu vraiment ba bo kamuntu ko moneke ona buka portiere wa mana Voilà. Ya il lancer il panda ni bilayo. Kala yang kaka Mboteko. Là, il y a des gens qui sont encore sur ces véhicules-là. Oui, à qui on peut récupérer leurs armes. Ils sont encore là. Oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux